toko souffrir na mafinga ngondengo wana moko pe bon ngai na mesana na mafinga te mais to lekisa yango so mesana na mabe ba mesana na ngo te mais ba boya yango tiango ka pembeni pour avancer ndenge loba sœur Marie Misam pour mabele la route continue. S'il vous plaît. Tout ça, cadrement, pas pas président Lombe. Voilà. Le modèle est kokendele ya kofinga oya leki ya lobby et ça moi passe mais parce que koko sambela na yo mais soko za na bizaleli ya mabe en tout cas na lo sambo no mobala otia opembeni aza na vie ya mabondeli likolo ya mabondeli yeba mosambeto likolo ya mosala mbeto yeba kolamba mobala koko kende mais cause ya mabondeli na yo mwasi nzamba ko sala peke kunebe ba poisonga et surtout so azaya yo surtout so azaya yo parce que ça mibali misupe bazaya bashi wana te basi misupe bazaya mibali wana te to benga ngo une rencontre par hasard il faut elongwa moroide ya mabe za mabe surtout soki pena que notre drapeau comme ko boya komata na pokoso eza mabe surtout soko kutani na moto ata na semence ya kolinga nzoto makasi ata nzotologue tato koya ko sambwa pamba na ndenge bokoma o déformer makambo muto oloba boye après tant ba ozwa alukwa biso muto yo salukaka kwanga selon ye bon amoni que place wana vandela banda ko finga ukwa pe biso to luka kota ko finga na barando nde sika bato batalaka mutu pas ozwa kwanga na ye et puis AJP ezo permettre te na kota ba 40 voilà wokala pete na okoma na ba 5 ans ngoti bon 5 ans ngonde na karezani yo bomba no ajina ote ti na bomba ti ebela matalana toki makaba agité lelo na komi mama et puis na komi koko parce que ma fille aînée asi apesanga koko et puis na bota na zalaka minerité ndenge lelo bato nyonso soka sa kolisi mwana nga na bota penda na zalaka mwana mukie nga na bota na zalaka bébé sikoyo nga na tunaka yo bébé okeno sa ni na gynécologie isia yeso bakiselanga tapata po sa la merci. Na lobby eza pone hemorroïde ezo sunga penza ba papa kisi oyo eza ya bachwa nga na mungala euti ya ba pigme côté ya bangwaka kuna voilà nde to saki ba recherche to zui yango hemorroïde ndenge na lobby ezo bebisa ba papa nzoto tant on a koloba nzoto allez-y comprendre kaka kisi wana ezo kisa libumka kisi wana hemorroïde yo moko mo to ka hemorroïde maladi mususu te nga naza tradi praticien te muta kosala ngo ezouta gemena aza pigme ngai nde nazoteka kaka mpe nazopesa explication parce que nga moko nde nasaleli yango na super na pesa yo confiance pona maladi oyo pona umela ngo makasi mama moseka boza ebele bolobaka boye mama nzamba osunga na komi déranger mokili ebebaka ya biso sikoyo te wana mokili echangeaka après ekobeba sikoyo pourri tokoma boye toka monoko ya serpent ok venin te mususu okende okota na monoko ya serpent voilà donc faut kotuna nzambe mokili ya kobeba makasi pourri Mama, if love is crazy, love is funny. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso kufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyesto yebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution ezate kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko samu to simba ngai moyen na bouger ezate boyibi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende mutu atindaki ngai na clinique ya misunga eko koma na kati na clinique ya misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na misunga bango moko pe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimelinga bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika
ti na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu Nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpona nga amonisa mikati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa ye mpe koremercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bameminga ti na hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nake kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai natiki kobwaka yango velo natiki kotambola nango te babeki siko nabwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badokteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakokosala yango te ndese nakufa kala nakomisi Nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakende mosika mpona hôpital tozali mpe na homme de veya mpona baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovive kaka lokola na poto na Misunga santé na yo d'abord. esengo ya kozala liboso baposte téléviseur na bino na mpona koyamba mama Moseka lelo azali bongo invité na ngai ye azali mopanzi na ngai lelo bokozala jamais déçu. Merci na ba oyo nyonso bopesa mirankian vous confiance tozali bongo na République démocratique du Congo lelo ezali bongo esengo makasi mpasi toyuti kofete 65e année ya indépendance ya Congo tozali kosepela mpona likambo wana tozo souhaiter ekende penza bongo pe wana ezala penda ya solo po bakongoli bafana na kimia leo nazali na mama Moseka tokosola bongo makambo ebele ya musala na ye depuis ano ebandi mama Moseka nambaki une fois na début na iba soute na janvier te ano te na bio te voilà donc deux non na salle émission te voilà donc isa a émission à liboso tosalingana je crois voilà boni ndako boni bana bazali malamu oui bana baza bien na Nzambe y compris na biso baboti pe toza malamu voilà na sepeli ya parce na moni vraiment bien Adidas ngebungebu secret za nini mama Moseka secret zali ko contrôler kaka régime alimentaire et puis koyeba nini oyo okoyi kosala nini okoyi kosala te kobatela ba principe et puis mingi bonzambe mingi bonzambe oui bonzambe nde sala ki muta munene tant na ba bonzambe obi moto azali pembeni bible zoloba oyo aza pembeni ya mai akauka te aobeba te eza kwa moto akolona azali lokola nzete elonami pembeni ya mai donc za pembeni ya mai po kauka eza mwa pasi. Merci beaucoup. Voilà mama Moseka soki na eloko tindinga na pena vers yo namoni ça fait un bail na milieu ya ba comédien ndeza mama Moseka oza kosala émission mingi okata kosala émission et puis pona zoro pina zo na pasi na bondeli yo pinza pona tout ça dans émission c'était dit à quoi c'était dit à na ndenge bokoma o déformer mama kambo muta oloba boye après tant ba ozwa alukwa biso mutu yo salukaka kwanga selon ye bon amoni que place wana vandela banda ko finga okwa pe biso to luka kota ko finga na barando nde sika bato batalaka mutu pas ozwa kwanga na ye pour ne pas être sali na babiloko ya babi ya bosoto wana yango moni na koma nanga ko éviter ko kota ba émission pour muta ko tuna question boye tant yo ko répondre boye eke boye alors biloko en fait tout monde aka eloko moko ko banda ko loba oya ye émission olobi yango oya ye bo lobi yango akwa bon ko leka na émission na zela mukolo actualité moko ekozala nde na ke na lobeli yango so na za likambo songolo na bengi mira yaka to lobela likambo songolo ka pamba boy na l'équipe on a loba na boy te et puis AJP ezo permettre te ezo permettre te sauf que age amozo ese epusani oui age epusani yo posa côté ba 40 ou 50 na kota ba 40 voilà wokala pe te na okoma na ba 50 ngoti bon 50 ngonde na karezani yo bomba no age na ote ti na bomba ti anniversaire fait-on déjà Kalaté en octobre. Ok, donc juillet, déjà, juillet, août, septembre, donc
tozaza wana na kolia komela olia kobela te na sepesa mama abiso. Voilà. Pourquoi pour faire un anniversaire de ce maman? Pour mukolo wana pa koka kokufa. Sepesa mama akanisa mukolo wana ndenga azalaki na mama yemo ndenga yebisa nga butanga na moi un certain dimanche na mama yemo le 17 octobre. Nzamba salaki ngolu abika aboko la bébé na ye o ezali ngai lelo na komi mama et puis na komi koko parce que ma fille aînée asi apesanga koko et puis na bota na zalaka minerté ndenge lelo bato nyonso soka sa kolisi mwana nga na bota penda na zalaka mwana mukie nga na bota na zalaka bébé siko ya nga na tunaka yo bébé okeno sa ni na gynécologie donc so wana ezakani teza bordure te to ki makaba agité oui moi c'est apesaka selo bango mindele kuna moi c'est apesaka agité oui c'est bien okoki mage poani koko les angolo eza grâce ngana na moninga moko boye na ngaka e makasi mais komisi ajonga na zana ngote so na kek toke nécropole na lobaka na lekata kuna na mona ka esika batia yi alors tant on atala ka na lobaka qui suis-je pour na za na bomoi OK osomona lelo ya za susu na temps ko senga mawanzambe te ngayo na tikali nde na tango na ko tali ya zate na binzambe na tikali po na lekaki ye na nini mais so ko tali na l'action photo na ye BBL bat ba ko sala ngo lelo ba sala te tala taille plasma o biloko mibali balinga kawana azana libumu atono lokwa ngate azalaki na ngote azalaki libumu plat o tali pe Taylor nde bango mo balobaka et puis ayebi ko loba likolo na ngo pe intellectuel maintenant o loba bwaza na sama bele o mona donc ngai on a tikali eza mawanzambe alors mukolo na ngai na yebisaka mama sepela nayo likolo na ngo na komisi nzambe na pesi action de grâce soki makoki eza tokaboli kwanga na mibale misato ebela matalana ta musu fami kuna ba kolela nzala ba okanso bonga ali ba komo tshona projet olia ba leo to toi ba bantuti toi ba bantu eloko wana il faut ba to basala calcul nango matalana eza bien siko matalana ngo kangami wapi ubi oza na ngambu na bango ubi oza na ngambu ya Yesu mais so ozanga na katikati ya yo obunga lokwa mopepe nde Bible lobi zala chaud ou bien froid so ozanga ka boy ba ovomir yo maman se kapé singa pe mama yele makasi pa singa pe na fête anniversaire nanga maman nanga azana no envie maman nanga passe pas na jour anniversaire nanga te en tout cas cette fois-ci ce qui n'a fêté la première personne à quoi inviter au hasard on est landé maman parce que na maternité maman ko kanga makolo ta musu pe boy aboti yo ya kufi yo tikali surtout basi nde balaba basi ba bibanga ba maman alors là je salue maman Hélène Limba ma maman chérie maman Hélène Limba na mona ki mobange na ngi pana mais azana no maman nanga za né à 57 voilà maman abotinga. Moi aussi, j'ai dit un grand merci à ma maman Diana Ndembwassa, Marie. Yepe Yazamona 1947, encore en vie, maman, vous me laissez merci pour au Kanaki Makolote, au Sepela Bota, Mirankia, vous m'avez allé bosser à Mobile. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'on a moins ami Bali. Ça va. Voilà. Les bossons n'ont pas na maman seka ba produit ezali awa na habité. Ba produit ngo za nini to mekape to banana na oyo yebisa biso ba produit za nini parce que baza ko nda biso. Merci beaucoup papa Mira, merci beaucoup. O eza crème pona elongi et o soigner elongi et ko soigner elongi makasi ebele ya batu ba mona nga soto kokuta maman se ko zaka nde boye po bakamo nga ka na voile uzande boye tu es trop et voilà, natambolaka vraiment sans make-up, mais na lukarande ko batela pe bon elongi na ngai na crème oyo nde na salelaka elongolaka batache ba rouge et salaka soki motabandi produit elinga bando ko beta e ba tampon o saleli crème oyo nyonso ekokende et puis soki deje bani ko sala ba noir wana salela yango nyonso ekokende mikolo nde na ko luka na ko solola na mochwa za na zamba kuna asalelanga kiso ekoki kolongola ba cerne voilà yango wana auto leka o mamu se kolobi ke loko antinga funa lubana ngai ngape
Oui, oui. Na chaka pecho ko kala. Oh monana. Tout ta braza. Encore braza. So to uti kuna to ba savon noir. No pa ko lo teli potanga ko ya wana ba sap to ba saper do fo bi ma peka. Mbenzolo. Moi ba makambo pe ça sali bo. Donc so minga attiser produit oyo. Et ko sila. Ki mukamate ko longwa. Ki mukamate ko longwa na ingi na préciser. Eza na mutu mso ko sombango moko asaleli amoni pena ni les sans effet. Okay. Alobi mamo se kabilo na bino alokuta o bozolia ka batumbongo te. Mbonga lisumu te. En tout cas, mutu na mutu aza na type ya ponae. Okay. Alors tellement na appelé dermatologue te, ce qui est vrai. Mais on a yebi salela yango ezo sunga makasi. Makasi. Eza na mwana mwasi na lobi bongo poani. Mwana mwasi moko auta na banzela ngo ya mai. Bazani bali moko ya vergeture mususu ya crème. Aya sombi moko mamo sekatine nga photo esa na nga kute loko te ngabi ma chérie somba na mbongo te ngabi sava ya ozwa na tuna pesi moko tant ka bandi oyo deuxième flacon na mwaka benga mamo seka sava etala nga na bia amso ka sa na olia mbongo za pe na motema oyela nga $20 nanga nzamba pambola ye tango asilisa aya lisusu ko somba savon na crème moko apesa nga $40. Voilà. Donc na pesa nga na bise pesa o $10 parce que wana na pesa ki yo pona prouver abaki si susu savon na boîte moko ya crème apesa nga $40 et voilà yango eloko na yebisaka cliente be mutu azoya po alakisa nga bi mama salela po ezalaka eza douleur te douleur ko mela comprimé mibale et si se calmer yo mais o eza il faut zwa temps misusu se ko zwa et ko prendre 10 jours musu pe 5 jours musu pe deuxième jour kako moni et bandi déjà ko sala ba effet nango voilà musu 2 jours musu pe 10 jours c'est comme ça voilà maman c'est ça mais les loyo bato mususu ba pakola ka ba produit oui mais au mona awa et comme monto ata monto e comme noir makasi yepe soka tiser produit ko longwa ya banana na savon. Okay. Abanana savon na biso akirkema azotia yango pendant 30 minutes après sokole longi. Okay. Tongo pourquoi pendant 10 jours. So ça il bon simande abandi ko crème. Abandi ko pakola crème ka na butu. Yé moko omona voilà. OK donc o eza pona ka butu ya pona moite. Te moite butu kaka mais so ineti na nzoto. Eza ba kunso ba tache ti na nzoto. Mais na nzoto ko saela ngo na tongo pourquoi parce que nzoto bo na mizipiti. Mais so ineti na ilongi en tout cas ilongi pourquoi kaka. Pourquoi bon éviter qu'à changer voilà rayon solaire exotique voilà oui bien la vie à bateau surtout bala basi ceux qui m'ont la moi ça na mukamate zali ba tampon biso ba mbali ça ata onzoto mais ceux qui ya display za obeba mobulu donc moi si linga ozala au présenter quand même beauté moko pour nous ça la bien secret zali na rayonne plus beauté voilà maman c'est cosa comédienne je pense que le cosa comédienne osa une référence ya bato une référence na moni produit musu o ezani wana nde sombele suka bisanga bolobo suka bingbele yango yo wale za terme moko porte-parole awe raminga la ko lo ba ona bosani kobola voilà na za o sepela tanga lo ba ngo bolobo suka bingbele et voilà yango eza kisi ya hémorroïde kisi hémorroïde ya bachwa ya ba pigme mira kisi oyo na baki na kolukango te na te pona banda ko tuna bato ko bilanga mochwa moko te parce que bango ba ebizamba par la grâce de Dieu Zamba yeko sunga ya mami je te sali à passant na gemena nde akokuta nisangai na mochwa wana nde ayiko ebisanga ke mama ngana za na kisi mais kisi na biso ezalaka boye na yeko somba yango na pesi ba droit na ye nde akoma ko salela ngai et ya kandambo donc nazwa kisi chaque mercredi vendredi ou lundi ce qui est na ba savon voilà même musu wala ndo sopa ba we baté batemina et ça na sud ubangi donc grand équateur nde ba kabola yango nord ubangi sud mongala et voilà et ça kana kati ya grand équateur bangwaka et ça bangwaka ba pygmé baza partout donc ba gemena karawa businga bujala ba kota bangbandi kuna donc voilà
Et ça nord sud na nord ou bangi na sud ou bangi. Mais moi je suis de ya Mongala. Pour nga na de Mongala. Mongala est solo ndenga. Parce que province nange eza Mongala. Ba ina makonda deuxième pouli. Donc moi si Mbunza biso ba Mbunza toza je crois ba binga ba ngombe ba Mbunza nde toza na kati ya province ya Mongala. Ba ade pouli ande kwa moki. Je crois. Bon, on dit na vie à mutu ce que vous avez qui ne tout solo ba c'est bien ba zo comprendre te expliquer biso très bien. Qui si oyo ezali hémorroïdes. Comme on nini et puis ça la kanini peut-être à long et à large ba tu va comprendre. En tout cas, comme on a un tel mais à trop mois makasi et puis na mona qui est un peu vulgaire. Yango quand on bien on qui s'abattua hémorroïdes. Qui s'abattua. Donc il y a ba pigme, ils ont soigné kaka hémorroïdes. C'est pour cela mon peut na ni étiquette, ils a bongo. Voilà. Alors tozo ça elango comment? Tozo ça elango kaka na seringue. Tozo ça elango na seringue, oningisi yango qui c'est na C. Ningisi yango obendi seringue au pyrigé. Après 3 jours au pyrigé, même 2 jours au pyrigé, ils a 4 au ça elango pendant 4 fois. Donc 4 fois donc au ça elango hémorroïde et qui hémorroïde nyonso et qui ils ont soigné hémorroïde interne na externe. Ce que ça na qui so mela au vanda une année 2 ans izongi meka oyo ngana oloba meka te mais salela qui s'abattua oyo obenganga obenganga naza voice moko wa ndeko mwasi moko abenginga na okine lengi abi mamuseka isu soigné ngaina ngabi abi ou na yoki ngabi bongo te ça témoignage na permettre te lem ba komba yo ka voix na ye ça bien mamusika en tout cas po batumi ba benga kaka oyo kon non ngabi ka bongo donc basi même mibali mamusika mamusika mais oh bien kisi nazongi mobali zongi mobali bopiki babukulu banzote zongi voilà parce que yango so baby mabe makasi moi si azalaka na patience moi ça revanda mais pas ya mibali soki moi si au baby bango ba umela te moi ka kamikaze parce que miso mobali etala elulaka moi si tia pesa lito ezaka temps le bali ka mobali te pour moi ça revanda 10 ans. Okay. Oui, mais mobile une année. Sia. Bakselanga tapata. Maman c'est ka kamni non. Yuna biso de kamni. Biso kanga mtemate. Na lobby mobile pour na une année na lobby sia, yesko bakselanga tapata. Pour ça la tapata. Mais vrai, après pena biso mbali maman, nzamenda sta biso ko katea. Mais biso ba supporter na bango pe. Règle nyos exceptions à la ka. Mi bal mi soupe avant na ye habiter. Na ba discipline nanga parce que moi si je suis dans moi si mususu linga nzoka monoko serpent. OK, venin. Te mususu okendo kota na monoko serpent. Voilà. Donc faut que tout na nzambe. Mokile ya ko beba bakasi. Pourri. Na liboso tango biso toyokaka ba yembaka na tango bakoko na biso bazalaka na se. Bokile bebaka. Ya biso siko te wana mokile changeaka après yeko beba siko yo pourri to koma bwe et puis tango beti ne moi le chef to koma bwe nakasi mamoko danga komanda danga mamoko mbada ate honora solo voilà 4 dents absents 4 dents absents voilà bato bazaka basira ba comprendre le langage mamoseka obi au cours traiter nos maladies. Mais ceux qui ont mêlé qui sont aussi mais ceux qui ont mêlé comme comme ozaka kosala pour na maladie wana zwango na diana un jour peut être kozonga. Ah oui hein. Ba cause nini oyo emamut na hémorroïdes. Atami balta misato. Atami balta misato. Non, premièrement ngana mona is un régime alimentaire. Et ça na batu mususu oyebi lolenge na ya kolia te ememi pe na constipation yango ne mema mutu ne hémorroïde
tango zo luka ko bimisa makasi jusqu'à ce que kozokisa yo ibandi ko bimisa yo pe ya libanda voilà biloko makasi bakwanga misala ya makasi hémorroïde kovanda mingi tango molai kotelema mingi tango molai et puis et voilà c'est oya muke na koyi koloba yango wana be fe nango lokwa nga na bela yango okasa loko za malaria. OK. Bana basi poko okasa loko bandi zemi. Ah bon? Yaka pe na nausée. Ozoka kwa poso sanza. Gu ya biloko ezate monoko ebebi. Ezaka be fe hémorroïde. Mutu pasi. Mutu pena pasi. Oyoka lokwa ba fièvre komi na poko oyoka lokwa mwa neti malili neti malili omeli pe kisa malaria mozo mona kaka seke tala na hémorroïde. OK. Voilà likolo nango okomona pe nini relation ko soit ba mollet awa iswaka awa na be pole kilo okoyoka awa ba kilo moko boye et puis mingi ke na pe pa basi okoyoka ba ventre et pas ya biso basi ba ventre okansala msusu ba infection te eza pe kaka mwa ba signe ya hémorroïde et puis ya kafumba ya kabambi et pas na biso basi tokomaka mimbonda jekamine allez-y comprendre donc bakoyi ko ma famille ya oyo lobi wana siko soki mwasi akomi bongo en tout cas fete kozala ya malonga te luka ko soigner alors ko soigner yango liboso te liboso ba soignaka yango na sima donc baka na sima kiseleka liboso na kama bato balobaka tia boye eza lokwa doliprane et bikiso te et si ils sont à fièvre ou bien vous traitez pour un jour et 2 jours mais après aux zongi na oka bon mais ce que se faire soigner bien en tout cas aux zonga penda ndenge pendo zala kapona ebi oza mwasi c'est quoi négligence te ezande aux oko miye baté loko nini ezo salo bongo alors ndenge bi lezo ba vous connaîtrez la vérité affranchissaka alors vérité yango eza moko ya basigne ya hémorroïde baka na sima kisi soki kisekendaka ti na liboso mpona kosoigne yo moko komona pena ko bando zonga okangami parce que soki oza ya polele mingi omona obanda pe kobeta bambunda liboso daosa bagazi ngana kenda nango nzungu samu na mufinuku pardon OK merci donc okokuma na mbunda armée d'Isali donc ka bambunda armée d'Isali bete ya kinto adinde to zaka okola donc so oza déjà mbunda jekamine donc yeba ke bambunde banda ko beta alors soki mbunde zo beta na son ya mato ya tata elongolaka mwa eloko moko boye tant on a lobo zo comprendre voilà et ça la moi bien tata ko bolingweza oya lingi ya koyebisa maman il faut se faire soigner mais moto ayaki kaka po aleka en tout cas eza moi passe po zonga ata bosana ke eloko oyebisa tikala nango comprendre mais oya za na souci na koyebisa lobi maman oza bien mais tant muso miyebite sala boy eza mi tata misusu ba eda basi OK ah oui lokwa ya yebi moninga yebite abi ya bile yango ndeza yanga sani yango tela nga biloko siko ozo sokola ngo bien tendenge nini tala zwa sani simba zwa linuka banika kaboy ale passa ngo na maya bien apozele ka okasimo pangu sozo ngse sike zalaka tango mama o comprendre bien basala kaboy esengweza ya nani ya ye muto alakisi voilà nyonso wana esenga pe dialogue sala so dialogue ya franche et ça penda malamu mingi mamu seka na mukili oyo lelo oyo libala poza la malamu sengi biloko ni ezala complet na kati ya libala pona libala ezala malamu selonga mwasi amiyeba nanu nani aza comprendre mwasi soka miyebi nani aza et puis ayebi eloko nini aye na vie ya moto ye akutani na ye baoyeba otambola premièrement yango eza introduction eza nini parce que nzambe tanga sala mobali atiaka ye na jardin d'Eden po asalaka nyonso nde atindi mobali apesa kombo mobali tanga vandi amoni akendo tala lion kuna azoganga atala koto oyo boye amoni mosali ye makasi nde azalaki na mawa namoni mosali ya makasi nasalele aide nzambe abengaka nga aide semblable
mwasi mobali nde apesaki kombo mwasi. Donc aide ayaka na vie ya moto po ya kosunga ye. Donc mwasi tango zoya na vie ya mobali yeba na ke kuna pona ke kosunga tata wana. Na ke te pona vwamisa famille nanga. OK. Na ke na sunga ye soka zaki na mibale to koma na misato. Et puis likolo nango lokwa tata wana arodaka tout autour na biso alinga bolingo te. Po biso mokeli atikela biso bolingo. Mibeko atikela biso ya liboso eza bolingo. Sikoyo ye tata wana maseke ya linga bolingo te. Ye monde ne ezalaka tire boma bebisa. Okay. Sikoyo lokwa ya rodaka mwasi wa malamu tanga kokena via tata wana aza na via mabondeli. Likolo ya mabondeli yeba mosa mbeto. Likolo mosala mbeto yeba kolamba. OK. Et puis na nyonso eza likolo ya tout bizaleli. Parce que koko sambela na yo, mais soko za na bizaleli ya mabe. En tout cas na lo sambo no mobala otia opembeni. Balelu ya mewana. Ah, otia opembeni. Ato lambaka bien, oza na bizaleli ya mabe, te na bilambeli na oli ata na restaurant, za pembeni. Mais basi muso muna aza bizaleli mabe mais anambetu kuna za makasi. Bon, kaka nde na koloba te, na lobi nyonso ezalaka bizaleli. OK. Nyonso eza bizaleli. Mobali moko ta olinga azala humilier, azalaka boy parce que yo salaka mour bien. On comprend? Okay. Mobali alinga tika na trône na ye. Tika ye nano kuna. Sikoma makambo wana mosusu banda kobongisa yango yango tobenga yango bepisi. Voilà. Yeba mwa kolamba. Soki po ebite tuna. Moto aza ya kokoka zati. Biso nyonso tozaka ko tuna. Namoni misili. Okute na moto abandundu. Ye kola kolamba misiliti. OK. Okute na mongala alingaka nini? Papa liaka malemba komo tuna malemba on basalaka bien pa banani. On comprend? Muko mso sele moi surprise. Lituma batutaka ndenge nini bazwaka batokisi makemba po fongoli yango longoli biloko ya kati wana ya noir ozele ale banduko tutango. On comprend? Bakolakisa. Eloko nyonso moto ayekolaka. Moto abotama nango azate. On comprend? Donc c'est ça moi biloko wana esalaka pe vandisa. Mais evandisa. Soki to kotia prière pourquoi? Parce que prière nde yango moboko. Ata ko sandenge nini yango nde fandisa kanda ko ata mbonge ye. Ekweya te. Eza soubassement ya makambo nyonso. Mobala ko kokende mais à cause ya mabondeli na yo mwasi. Nzamba ko sala peke kunebe ba poisonga. Et surtout so azaya yo. Surtout so azaya yo. Parce que ça mibali misupe bazaya bashi wana te. Basi musupe bazaya mibali wana te. To benga ngo une rencontre par hasard. Yango to lobaka, oui, yango ngana zaka contre ba pasteur ba lobaka mutu ta kabola o nzambe asangisi. Banda eloko kotinga matoi. Moto te akabola oyo nzamba sangisi. Koto lobaki une rencontre par hasard. Oh, oui, ezalaka. Basi muso mbale musu babala. Ba rencontre par hasard. Ezali mariage. Ba ça mariage. Par là tu trouver nini? Tu trouver moi ça sala ki loko mombo pour dominer mobali. Musu to sani mo mibali misupi ba kuma otamba moni moi sana zala na mo ba mbien na ya zana mo makambu na ye. Habité ye fona dominer mibali ba kuma osela basikisi. Pour ya kaka aliambonga mwasi mo bakepe na mariage. Après yo pasteur opamboli mutaka bola binote. Sikoyo tango yo lobi nzamba o nzamba sangisi mutaka bola zate. Sikoyo tango division esalamaka. Na salango. Po nzambe so akangisi likambo. Nani yango yo ofongola ngo. Amen. Le Dieu tout puissant akangi libala moko boy. Yo satana okopiaka noka oyo okabola ngo jamais. Alors soko moni ke kabwani. Il faut bomituna. Ezala ki rencontre nini ou bien force nini obufongolaki voilà ou bien ba force nini e benzi bino on comprend parce que ça na ba force apesanteur ou ekitisaka tamsusi ya libote ya mwasi to ya mobali ou bien bino mibale ali sangani lokola boza kati na ignorance ali epanzi on comprend voilà yango balobaka peuple aza bien enseigné eza pasi po ba wiyeye. Benga biso o tokoyamba yo ozali en direct. Vraiment batako ko na biso na yambi bongo ya Moski mutu moko za ligne. Allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Obengi biso pe comme on a nous allons en direct. Il y a émission. Bon, je suis en direct de Suède. Hein? Ah OK, merci beaucoup. Comment nani? Bon, mon nom c'est Rodrigue Bokesse. Oui, Rodrigue Bokesse. En tout cas, ravi à cause en direct de l'émission Nabiso.
produit yango ezali ya Maman Moseka et puis par rapport à ba émission oyo tozali ko sala afine za nini? Bon, je préfère nalo balingala de moi ça va. Problème ya tata la France ta lingala ça dépendait à yo. Le basto à droite à lingala parce que on est aux à l'aise. Ma problème vraiment efficacité dans moi c'est la base ya ni quoi. OK. Répondriez? Bon, mbote papa. Oui, mbote maman. Aizanga Maman Moseka. Bon. Oui, OK, ouais, je te suis. OK. Na lobby eza pone hémorroïde ezo sunga penza ba papa. Kisi oyo eza ya bachwa, ngana mungala. Euti ya ba pigme côté ya bangwaka kuna. Voilà, dès to saki ba recherche to zui yango. Hémorroïde ndenge na lobby ezo bebisa ba papa nzoto. Tant on a koloba nzoto, allez-y comprendre. Hein? Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Et puis papa. Voilà. Voilà. Na ebite yozo kandenge nini. Yozo kandenge nini. Mais le problème avec vous là-bas, Kinshasa, il y a trop des escrocs. Hein? Donc, produit hémorroïde, si la bataille, même si on produit, on est calmement. C'est ça, on a bino eza hémorroïde, bon, biso tozoteka doliprane te. Biso tozoteka kinini. Veut dire que c'est qu'on appelle traditionnel. Yango wana papa, limbisanga na nona meka ko expliquer muki. Ndengo utolo ba escroc ou bien ba calmant de batu bazoteka non. Ya on appelle ce exemple que nga biso tozoteka doliprane te tozoteka kinini. Ça veut dire quoi? Doliprane si li sera fièvre, mais aussi li sa malaria te. Alors kinini et si li sera nde maladie. Donc chez nous, ceux qui ont vu kisi oyo, kombo na ngoka kisi ya bachwa ya hémorroïde. Na boy na ko compliqué o hémorroïde ezande kisi ya bachwa. Yo sale la ndenge Maman Moseka koloba na pendant 4 jours au purigé na seringue ndenge na olakisa hémorroïde eke pona libela. Moi qui vous parle, naza victime ya hémorroïde et lelo lokwa naza bien en bonne santé. Pourquoi na kanga motema nde yango na lobi te bande kopé basomba yango. Lokwa ko uta musika yango to tchango na moi prix moko ya $35 et pas na bino kuna euro. Pardon, s'il te plaît, excuse-moi. En fait, c'est combien? $35 biswawa. Oui, je comprends, oui. Bon, maintenant,
traitement nango lobi 4 jours. 4 jours au ben dans la seringue et dans la émission awa au ben dans la seringue au piriger après 2 ou 3 jours au tongoli lisusu après 4 fois donc dès que ça na flacon on a sur Zolanda dès que ça na flacon bouillé pour alcool les déranger peut-être quand je prends les whisky ça peut pas vous déranger. En tout cas on conseille nous sur Zolanda traitement et hémorroïde tika na masanga. En tout cas, tika masanga papa, yo landa na no soin obika. Masangeza nango bakangi compagnie té. Mais même je prends les cigarettes, ça va, ça peut aller. En tout cas, tika na biloko wana papa. Landa na traitement. Donc d'accord. Maintenant si on a ça na moyenne ni occasion que na koki ko trouver on est disponible. Biloko ezali awa, eza nango ben et où me la raté ceux qui ont tindi bongo ba tielo ceux qui posent na mutu na pesi adresse ayi a sombi ye a meme a tielio non nous t'azate par quel moyen maintenant photo qui ça na kopesa numéro na zo pesa a obenginga so émission esili na opesa ba adresse na ngai o tiembongo nga ba livrer ba ke ko tikelo na agence. Après combien de jours dès que je mets mon argent après combien de jours je peux recevoir? En tout cas, ça dépend où mais la raté. Ce que ça musika 10 jours, net ba Canada, États-Unis 10 jours. Mais net ba France 2 jours, Europe 2 jours, 3 jours. Minimum 2 à 3 jours en Europe. Donc 2 semaines. Non, c'est 2 jours à 3 jours na bato Europe. 2 jours à 3 jours. Bato Europe, oui. Bato Amérique, il ba 10 jours ou bien 2 semaines. Oui. Supposons 4 jours, donc je prends ça. D'accord, oui. Merci. Avec $35, boîte moko kaka wana $35. Boîte moko eza pona mutu moko kaka, eza ka pona traitement ya mutu moko. Donc so boza 5 bosomba 5. Oui. Donc dès que traitement ça ka boîte moko wana après c'est tout non? Et ça c'est l'autre soit ajouté non? Oui, ka moko wana, ou ajouter sur l'autre. Ok. Ah, d'accord, merci vraiment. Voilà, merci beaucoup papa. Merci beaucoup Pato Tika Batumsu pour Tumsu Bazako Benga Bengawa. Donc merci beaucoup à la tombe Munde Konsusu. Je pense que l'émission la biche allait en direct, Batazali Kobenga de partout. Batazali Kobenga hémorroïde ezako boma mabala. Hémorroïde ezako boma ba via batu. Voilà moni Munde Komoko azali bongo en ligne. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, maman. Au ben bus appelé comme on a ni aux allez en direct émission. En vogue Nambi, maman Monseka, Azol Bali Kambuya, hémorroïde Yabaki Sinae. Na sepe na maman Monseka makasi. Ngai maman grâce na bingwe libane ya mboka. Azaki pe na mituna kotuna maman Monseka. Na ndenge azotekela biso bakisu wana nazaki na mtu. Est-ce que na koyi koswala na ye? Azolanda yo. Azolanda yo zala direct azolanda yo. Oui, maman grâce. Na moi pas perdre monsieur Zokota. Oui, maman grâce. Mbote maman grâce. Maman Monseka ngaza na mituna wa toloba awa wala ndila zabo hémorroïde awa wa somo. Na zo suma makila. Hémorroïde enyoko linga makasi. Monsieur batozaka libane ya mboka tokosala ndenge ni. OK. Artuni azali banda mboka asa ndeni pour sa procurer non peut-être tant de quoi bengaki ndeta azali un peu distraite. Puis ça y est. Oui, maman grâce kozwa yango eza na problème te obenga nka na numéro nazo pesa bino naza na ba livrer ba kekoti la bino na agence. Ndengo lobi ezobimisa makila. Ngai kisi oyo ezo traiter hémorroïde interne na externe. Eza kisi oyo nazwi yango pende uti na bokoko pa bachwa baza bato bavandaka na zamba bato bayebi nkasa na mosisa. Donc c'est ça. Eza kisi oko piriger yango eko arrêter. Yoka explication loba maman. Mama grâce nazaki koloba boye. Ouais. Eko koma partout toza kotinda même en Australie tozo tinda. Na oki kana o lobi ke non makila eza kobima. Soko zo sala toilette bongo non? Ouais. Donc problème eza kaka ke kisi oyo bien nango eza ezo traiter hémorroïde plutôt interne na externe. Et puis likolo nango pona basi même mibali ezo diminuer pe libumu ezo sisa ba graisse.
Et voilà. Ce qui ozui yango okopirige yango na seringue nde na olakisa. Premier jour yo moko komona obenganga. Oyebisanga mama seka ndenge okoyoka na nzoto nde okobenganga. Alors ce ko saleli yango neti lelo après 2 jours au piriger, après 3 jours au piriger, après donc 4 fois. Donc 4 fois au salela yango hémorroïde ekei libela obosani yango. Ça te ko après 1 année 2 ans ezonga te. Est-ce que vraiment est efficace? Parce que beaucoup de belé, beaucoup de biso awa batali parce que beaucoup de belé. Ngana tradité. Est-ce que ça peut être efficace vraiment? Ngana tradi wana te ozoni. Ngai ngana victime hémorroïde. Ngana victime hémorroïde. Alors lokwa ngamo na saleli yango nde na lobi te na ko fanda boye te na oteka na ngango me na bifo na panzela ngo sango. Surtout pour na bino batu ba libanda. Voilà. Nde omoni na komo salela ngo be mission. Alors bino nde bozo sala bo bando pesa ba témoignage mamo seka voilà. Kaka kisi wana elo kisa libumuka kisi wana hémorroïde. Yo moko mo. Totaka hémorroïde maladi mususu te. Te nga na za tradi praticien te. Nga na zo te kakaka. Nga na zo te kakaka nga sala kisi te muta ko sala ngo zo uta gemena. Aza pigme. Nga inde na zo te kakaka pe na zo pesa explication parce que nga moko nde na saleli yango. Ndenge moko pe na ba crème na oteka ya ilongi ngai moko na saleli yango de bozo mona ngai na bitando eke na salela pe na make-up trop te sauf ba fête bien église na kei et puis savon ya base à kirkima na banda oteka yango kala ba salela yango ba yebi. Voilà, merci beaucoup. Crème père bon ça elongi ezali? Très ezali oui ya olongola ba tache ba tampo ezali. C'est qu'on a aussi un deni pour nous jouer. Au même biso prix ou bien prix ezaka kaboé. Il y a hémorroïde ils en a $35. Savon ils en a $10. Crème elongi ils en a $20. Ceux qui aussi ces missions comme ça bengi nga scande au bengi na numéro yo. Au bengi abenga na numéro nanga. Oui, na opesa numéro nanga. Voilà, OK. Na opesa numéro nanga au benga nga comme ça na edisa o comment na koyiko tiela yo. Ah, ok. Voilà. Et ça va vraiment bien parce que tu souffres mingi. Na super na pese confiance pour na maladie. On peut na ume na ngoma kasi maman moseka. Boza ebele bolo baka boy maman. Nzamba osunga. Na komi déranger. Surtout wana moyena lobate naza liboso ya caméra na ebisi yo wana soki ese baby bakoya kozelo kamikaze. Voilà. En tout cas maman nazali bongo en direct émission, nazali bongo en direct émission na Maman Moseka. Maman Moseka, je pense que oki batindenge ni baza ko loba pona likambutali hémorroïde en tout cas. Bato baza ko ndabisu bobenga na numéro eza na sewana yango appel numéro eza likolo eza ndi ya Maman Moseka. Donc wana Maman Moseka bobenga ngo après émission. Merci. Je pense que o baba produit ya Maman Moseka, vous êtes intéressé nango? Ah oui. Ok, alors pour son anini, pour nos produits, pour son anini. Non, c'est à combien? C'est à $35. Produit de, il y a hémorroïde $35. Il y a vergeture pesali parce que lobby na l'accès qui en côté. Il y a vergeture il y a 80, na il y a $40. Et puis il y a hémorroïde 35 na utoloba. Il y a pygmée. Il y a crème de visage et traitante, ils en a $20. Et puis savon, il y a base à curcuma, ils en a $10. Non, je crois que nous en avons besoin quand il y a pour l'hémorroïde, soin de visage, bon. Bon, plus, nous en avons besoin, hémorroïde, d'accord madame, pas de problème. Ok, au Bengi depuis quelle commune? Pardon, obengi na chateau na banamboka. Mamma mia. Bon, na libanda mboka. OK. Merci beaucoup na pays nini, s'il vous plaît. Tam so linga na ekube. Bon, okay, merci beaucoup. Merci. D'accord ma chérie. Ngana auto benga nga lisusu parce que dans un devant caméra. Enfin. C'est là que je t'en moko comme ça tout solo là ma chérie, pas de souci.
obi erta mozoloba na komi lokwa mutu na beni côté ya non il faut te biso penza po omoni bato monaka maman Moseka aza comédienne, elle est vraiment servante de l'Éternel parce que makambo azoloba je sens c'est l'esprit qui domine et non la chair. Même ba produit oyo côté ka ba produit à boyer somba produit oyo na $35 à pamba. Il y a hémorroïde. Ma balle belé zo kufa pour hémorroïde. Si. Papa matango mangenge ngetaso kana depuis kaka papa. Ata ba pasteur. Dadi moto na Nzambe. Kozaka toujours debout na chair. Soko kiti peut-être OK sous suivi à ba âme. Nyoso to wana mu Congo. Est-ce que maman zo soigner en bande ko belé bazo faire la biso ba astuce na ba na nzela ba réseaux sociaux. Oui, mais sous ces eaux simba. Mais o pende za moboko, il faut elongwa. Moroïde ya mabe. Za mabe surtout ceux qui pena que notre drapeau comme ko boya komata na pokoso eza mabe. Surtout ceux ko kutani na moto ata na semence ya kolinga nzoto makasi aza nzotologue tato ko ya ko sambwa pamba. Et surtout liko na ceux qui bonzambe zati. En tout cas et vous allez passer. Mais pourquoi? Voilà, en tout cas vous avez d'habitude de partout ceux qui ont la posa ko benga na numéro o ezali na la télévision. Dans cette télévision place wana on va votre téléviseur benga tokoyamba yo numéro za likoloté numéro wana eza ya maman Moseka tous en direct. En tout cas je pense que mon bato zo déranger akoyamba yo te benga na numéro o eza na C wana ba komi numéro en kianvu numéro za C wana ya plus 243 89 29 30 688 benga tokoyamba yo. Je pense que ndeko mususu azali en ligne Toyambaye. Oui, allô? Oui, tout ça, yo. Voilà, je pense que beaucoup qui m'appellent, lundi, m'appellent les alliés et merci beaucoup na la Dongriche depuis Irlande, aux Akonadabiso. Merci beaucoup na Wili Tanfoumou depuis France, Bambo Tebele, Pesa Madame Bote na Banabiso, Jean-Willy Tanfoumou JB depuis Irlande, Bambo Tebele. Moi, c'est États-Unis, Moninga na Ote Sylvie Biadia. Et si vous allez Nzambe apambola yo, pourquoi pas Abetine Sakasaka depuis l'hôtel Moso Kumisi Nzambe na lobara yo allez embouchir bato tout na ngai pour no bien embouchir olingo yeba dali yo yeba allez embouchir. Merci beaucoup na Charlie Poutou Luizombala les grands mannequins. Voilà Maman Moseka lobi a mingi likamya hémorroïde sikoyo pesa biso penza lokola kisi oya bachwa oyo soki mutu lokola mwana mobali alingi a pirjango modalité a utiliser la seringue il y a 10 cc ou bête il y a 5 cc il y a 10 cc il y a 10 cc il y a 10 cc alors ça là on 4 ça 4 cc on 10 cc 10 cc 4 donc 40 cc 40 cc voilà donc ça a benyango 10 et tondi à piriger. Après, tu as les 30, après 20, 10, et souka saleli, à boupia. Tous les 4 jours à la 10 semaines? Non, souka piriger, après 2 jours, bien 3 jours, à saleli. Ok. On a un linga ko piriger, on a un ndako, on a les sur lingo bimate. Ok. Vous avez un ndako, premier jour, vous avez un ndako, po, et ko tambola yo, ko sentir, qui se n'enge ko kota nanzoto, et ko si à l'état, ko va na kiv. Surtout, batou, oh, basala, souffrir na constipation bazara constipé. En tout cas aujourd'hui penda kisi ya malonga lisu yango. Amen. Boton ngate. Na pena zoka ata moko. Oui, zoa, na ba problème, tout ça na ba problème. Mais liko na ngo pesa ata moi $10 likolo 25 ticket. Ngana zuyo likamnini. Luzombala, sombela nga ko mon frère. Sombela nga o ata Charlie Poutou siko zali. Osomelinga esanga malamu yo po somba yango po mera sepela mera ebaki ayo kapela ke no mati ngoma mangenge ngi okay tine osisi mabonde po kiti yesa Kilimanjaro mata na oyo ata na Kilimanjaro komata abo et vous avez soufflé. Voilà, merci beaucoup en tout cas bobenga mama Moseka te bozo benga mingi ta comme trop téléphone ama zonga na carte émission wa ba bobenga ndele ko mira kianvu ezamala mingi oyo produit oyo ndenge soki utajongo 4 fois. Donc et quel numéro de quel? Adi. Au revoir.
bayo revoir hémorroïde. Bon, ce qui se comme tata peut-être na libana mboka ndinga lobi ke non maman seka ngai na zana posa asomba yango mais na kisa est-ce que osali extension moko osali peut-être na Bon, l'extension de Ngotoloba est déjà en cours. Okay. Na Canada, États-Unis, déjà qui dans le comité et pas Jacques Béni le consolateur na États-Unis, ils ont déjà na poste. Voilà, Canada peut calater parce que dans c'est la moi bilo pense que ils ont mingité, bato qui chasse ba nango besoin. Aux États-Unis le ils a qui déjà commandé que États-Unis na toucha qui a monté mbalamo que dans c'est la commande de Koya comme ça même la France peut et Koya et pas maman baby, on peut savoir une adresse Canada peut ils ont qui n'est pas à Jackie Kabongo. Voilà. Dans ça on a l'extension ni ça toi na ou na otia. Après total là l'aime sous nzambe soka sungi pe même à l'intérieur na Congo awa faut qu'il y ait parce que batu ya lobby dans un attentif muka benga na kasumbale ça voilà atuninga pe mamu seka poko ko tinda batu tenga di ça va pour misati kasumbale ça pourquoi pas na mboka na ngamo na bumba baza pe na besoin kisio likamba okamo ezalika ke nos comédiens nos artistes comédiens ba commis vraiment na ba multiples service pour tout le monde et ba comédie à biso à Congo à Kala na lelo ma différence c'est quoi si bon moi ba monter na même tuka ko maman c'est calé au hôtel mutu ko talinda ko or est-ce que la comédienne auparavant ils a ka bongoté secret zakara musala ba théâtre té ezali ba komi basi baza ko luka na muke baza ko zwa bazali ko luka au-delà de l'artiste. Donc, à ça, il y a une femme indépendante. Et ça, quand moi sur mon tel, il faut ça. Moi, je suis fou quand il Moussala de Bimisa. Oui, bon, ya mobali, oya yo, et ça va bien. Bon, ya mobali, oya yo, et ça va bien. Mais, et c'est que moi, ça, ça moi chiffre. Là, au Lubango, je crois, dans le bien, on sous une émission, moi, ça, ça moi moko. Mobile, on va accéder à 0. La source on a D, il va ser 0 à 0, comme 20, 30. Voilà. Et comme 20, 200, 2000, 20 000, voilà. Okay. Mais ça, on a 0. Bon, tu as 0. Mais Bible lobby, on a monté au bout. Donc, il faut que banda pour la moi loko songolo. Oui, théâtre, c'est un métier. Dans le foot, bisote le longo to kanisa. Donc quoi bande qu'on a biso leki na ngana lingaka mingi nzamba pamboli bango na bébé kitoko gesho ko kambol ba ko bunda biso peto na kati ya structure wana tozo landelango nzamba sunga to bénéficier na babilo na biso lelo po vandi boye okeno pe musala te mo eloko ezokota parce que osali pe ba œuvre belé ba mama na biso ba bomengo oyo ba mama na biso mabele lelo mama boli akufi à son âme, maman linga azali, ba vivre pe na ba œuvre na bango ndenge, ba musicien pe ba vivre na bango na ba œuvre na bango, ba samangwa na bazawana, au monde était bâti concert samangwa na zo beta na nini. Mais je crois zo vivre na. Parce qu'il a déclaré ba bilo connaît peut-être ça c'est mais zo futa. Ngana ebi bana ya bokelo isenge bazo mbongo na bango. Est-ce que yebi bokelo isenge? Très bien. Bana dewayo isenge pe bazo mbongo na bango. Donc bato basali musique kala. Mais pas ko vivre parce que tata salaka likamu songolo boni tepe biso bana biso pe babanda ko profiter. Mamo se kasalaka libala comédie na yeba batala ke eko kotisa moi quelque chose. Ozomona. Lelo mona mutu muso tamona nzela. Mamo se kanga na otalo il faut pesa quelque chose nga atala quoi. Nga oh. Yo tala nga na pesa quelque chose. Ozomona. Na tiaka mega na nga pona ende nga otala nga na ozwa mbongo. OK, non? Otambola bo mutu muso mona mono atambola nde makolo. Na yeba te soto kota na mituka na kati ya marché. To sala nkata ote ozui lopango. Neti saisi azui meuble na chango. Président Lombe azui villa na ye. Aotambola na yango. Mais non. Donc, eza bongo. Mais nangolo ya nzambe ba leki na bandeko na biso toko luka luka. Là je salue Karine Yamado awuti ngwanzo. Na pa koteka na omona bandeko bele bafumwa ko luka. Nzele zaka ngwanzo te. Ngwanzo eza bien. Moke sani, okeka nga photo na avion.
to na couloir osala vidéo te oke luka po lobi gagner quelque chose yango mona biso pena pas trop de vidéos eza nango bien yango wana nde to benga ba benga ngo vanité eza nango bien mais ya motuya o gagner nini biso tala na o gagner kwanga so pes na o gagner kwanga na nga ya malamu ça va ya mabeka ka ko boma mutu te ko teka nzoto te mais so eza nango ke no zo gagner kwanga na sala surtout pour bana nga batanga bekola bien bana batanga bekola bien ça rabe beaucoup un peu na ba relation malamu nandako émission mo salaka année passée loko luba on mi côté kanzoto te la vie na misala wa bino misala te kanzoto te misusu ka atana théâtre te misala nyoso atana ba bureau na budget kuneza na batu baza OK na contribution na DGI partout mutu musa ina bula sa musala mais boko mo senge nzoto so pas sans esprit atekiti mais ce qui dit que non atambola na cerveau na esika nango OK a comprendre que non na mwasi ata lo wana balite na mwasi mutu nyonso te OK abatenga na esa musala soki baboyi abisa nzambe soko lingi te pesa nga place mususu abi bateli kaka abimika Joséphine Oliaza Joseph akimi ate lambane kotika na bureau alobi te ba uti osala ngwa wa ilambane yango ayebi kaka bimi Joséphine aza Joseph te so elamba boti kotika ne lamba ayebi kaka Potifar atikali ne lamba Potifar atikali ne lamba mais Joséphine quand même abimi non air nae c'est ça na bête histoire à Joseph isa Joseph ninga boya ki nae ko bimala mwasi ya patron ya Potifar voilà en tout cas esengo zali makasi na kati mishina biso na zo ke male mpona tika mama Moseka est-ce que na musana yo nini omona dérange kayo kandi ba mo bon ba mo comme ça musala ngolo kwa bata maboma to ko ebate OK na luba ngo mille fois théâtre c'est un métier noble biso bato batalisi biso musala ngo parce que moto muswa ko ozala na art na nzoto mais senga ka encadrement luka biso basusu to ba encadrement mais s'il vous plaît to ba encadrement et pas ya ba na chango kaka pas ba président Lombe voilà lelo modèle eko kendele ya ko finga oya leki ya lobby oya leki ya lobby eza mo passe mais to sani eza tango eza bongo moto okanga tanzate nzambe kande moto osisango problème ezate to ko souffrir na mafinga ngondengo wana moko pe bon ngai na mesana na mafinga te mais to lekisa ngo so mesana na mabe ba mesana na ngo te mais ba boya ngo chango ka pembeni pour avancer ndenge loba sœur Marie Misam pour mabele la route continue na mon bandeko na biso ba comédien na mon le quoi mobiki ici ça zungi déjà na mona ki ba kela yanga wana na féliciter bango lisusu en tout cas nde yango to kolinga baza moko ya chanson ya ba comédien ou ba kosala misala ya makasi merci mon ami Ladi président Ladi oya groupe Lisboy wana za a phénomène pinza na benga ki phénomène pinza Ladi esobe c'est mon ami ayebi to souffrir na ba galère tant to bandi boulot wana ya ubuta bongana ubuta boto kuta di Ladi to mataka awa to mati to leki président esobe merci beaucoup mon président na bosanité na moni mobiki ici ya junior wana moko ya bana oyo bapesaka biso respect makasi po bango pe tozongiselaka bango yango voilà na moni susu eyenga gelo likonga ndobo Aïda Kela Yangani voilà sans oublier Jérémy Chabani ndenge mona mibengaka aigle ya ba comédien nani susu Mimi la fille de ouf je crois baron Mabidi Mobala Lolendo voilà ils ont Mobala Lolendo Mabidi voilà Mabidi mutasala biloko ya ba ye alobi après Mabidi kolobo makiriko voilà chérie ya batu ya Aminata son père voilà merci beaucoup. En tout cas, félicitations, bravo les artistes. Bon, on est au linga to tambola quoi. Il y a eu le rapporte. Te le rapporte. Muta na fongo la te. Muta pe na cadena te.
mabidi alali lobi akase musala zongi lobi pa okende kela yangani akei boni c'est peut okete tozwango autrement mais kati na bonzambe parole sage. Merci. Voilà. Merci beaucoup. To comme kosuka l'émission na biso. Tala matin au caméra. Na ba nyonso o bazai ko souffrir hémorroïdes. Na ba nyonso o ba nyokwa mi makasi tamsu ba le kufa tamsu ba kima bango pe na libala. Produit na yo yango. Merci. Oui. Na ko présenter bino kisi ona ko benga ngo ya bachwa. Na lobi yango eza ya suka. Soko salela na oba kisi. Omoni vraiment que na oki ça va. Après hémorroïdes des ongles avec ça, hémorroïdes des ongles à souti. To tiango ka $35. Qui ça bachwa. Yango eza ya ko bakate. Eza pe ya ko melate, mais eza ya purge. Oko purge ngo na seringue. Seringue ya 10 cc. Donc on eza 40 cc. Au ça il en 4 fois. Purger lelo 2 ou 3 jours qui s'espace intervalle à 3 ou 2 jours après au purger lisusu. Hémorroïde qui a tous à tanga ko saigner au bébisa sous vêtement na makila ou bezo sala toilette za na makila ate bimaki tango tie yango premier jour au mona yango moko ezonga na kisi oyo ya bachwa ya suka de na lobi na ovanda boy po anini na oteka ngo kana oya sombi akia beteli moninga musu ya sombi pourquoi pas na leka yango mo na komo leka pour na représenter bino kisi ya bachwa oyo s'il vous plaît bosalela bobenganga ebele ba okamwaka mamusika ezonyo kwa me na alphabet donc non na bon mususu moi ba osela ba voyelle ba ki wana ni ce qu'on a les autres traités kitoko OK mais nazo c'est la pe ba juif congolais ndé et ba on ba kamwa na consonne nazo c'est là bas et bon comme il a la consonne quoi voilà là c'est maman Moseka moi mukie karabiso soto leki moi lobeliko bon comprendre que eza maman Moseka maman ya bana maman mukolo nga maman mukolo na maman mukolo yo bomi ki mukolo na hotel oh na mukolo bon ajo ça ba bêtise sous ajo virgule virgule pour kalaté point kota ajo benda virgule ya obongama ajo eza ajo bando raisonner nzambe il faut na beta ba briquette comprendre so il faut beta to be ankolo na ata moi terrain atana kibo paka bana bako tongango ozo comprendre donc ajo yango ajo eza so ya raisonner ya periquité ajo eza ya raisonner na somba trousse te na somba bijou te o eza ba age moko boye ya koloba ke terrain wana côté wana on comprend donc yango to na temps au sala sous vraiment pas beaucoup de bouzo ba mais pekisi biso te to sepela il faut sepela distraction c'est pekisi biso te to sepela pekisi biso te to tia perike ya malonga netinga na kata yango tiawa na chaka ya ovandela na tiaka pekisi nga te na lata pe bijou voilà mais ça calcul elobeli ya mukolo calcul donc ozolia okobomba assistance sociale te ndenge redi amisi ayemba yo bombaka te. Merci na bainonso bolandaki biso to comme na suke émission na biso na yambaki pona bino maman Moski Moseka artiste comédienne o sepisaka biso nyonso vraiment soka leki to sepelaka maman Moseka merci parce que répondre qui invitation na ngai. Merci beaucoup papa Miraki avunza pambola yo bambote pe numéro oui mon numéro o yalinga azwa ba produit nanga naza na plus de 143 pour na bato libanda 99 14 781 na bandeli 99 14 781 ou bien au bengi na plus de 143 plutôt 81 19 13 274. Voilà, na union stumbaleza na WhatsApp au benginga toko solo la na relaxa ope lolinge nini okoki ko utiliser ba produit nanga. Merci beaucoup. Là, je salue Jackie Kabongo wetu na bo sanité
Ingénieur Simone Elumba, mobile ya bato ya mama Viviane, Bambote Bele, 25 ans ya mariage, en tout cas Kitoko Makasi, Ameshou Mabela, Shekina Kiyambu, Jacques Beni, les consolateurs, balobi ya consola kanaye bato, wana ndeko nanga penza ya makila, Jacques Beni, les consolateurs. Sans oublier ba nyonso bolinga mama Moseka, bandeko nyonso ba libanda mboka, obo sepela na mama Moseka, bo soutenir nga et puis bo salela kishi o eza pona ba santé na biso na bino ekosunga kitoko makasi nde na bini numéro na nga yango wana je crois bazo ko afficher yango eza déjà za mo bomo na sala yambaka na nga moko. En tout cas, livraison est partout. Tout ça peut expédier partout. Même en Australie, na gende ko tika biloko. Donc na tika là-bas toi États-Unis mingi na poste na biso zo sala makasi. Ba o pe baza en Europe na ba agence eza awa ebele. So ko na agence na yo, o yebisinga mamo seka ba ke tika la na agence boy. Donc ko tika na ngina loba boy. Produit na nga so zo somba neti o sombi moko na savon. E ko kana ngo kilo te. Mais au tinda mbongo kilo yango na yebisaka bato soko lingi oza musika ozozwa biloko peut-être mibale zala na mbongo mususu na sombelo biloko mususu oza nango besoin ya Congo na sangisi esali kilo na chelio neti bato oui neti mwasi na ototiele colis na Australie asengi produit ya vergeture asengi boy alors kilo à partir na bango kuna ezali $130. Oh là là. Et bandi na 80 na $130. Alors na yebisenga mama ebele mbongo boye mieux vaut somba babiloko mususu na somba babiloko mususu na somba ba produit ba ketazol ba nini ba mabele na chelie na bagisele pe babiloko mususu esali kilo ali ekei osomona. Voilà message leki ba bolanda ki bisoto lobela ki bongo likambo etali ya ba produit ya hémorroïde pe ba produit de beauté au pour rebongisa peau na savon ko sukulela nzoto za pour intérêt à biso nyonso mutu nyonso sengi za la quand même propre nzoto za la malama za bonne santé pour ça la musala ce que hémorroïde de baby sarabato et nzulu sarabato et baby sara même na po ya mwasi ya mutu nyonso même ya mobali o koma bongo donc kitoko te quoi nzoto koma moi poso bien te hein même na suki même na suki o bongate. Le nazaki émission na kolo na ngai lelo na tie moi pays ke moko mosu na kotia awa nazaka bon ngai changeaka voilà babi moi ça zaka bon moi si il faut changer il faut surtout que ça ra mobile changer boy vraiment merci beaucoup Emité Sili Mr. Mioto Koutani au prochain numéro n'oubliez pas d'acheter produit hémorroïde. Oh, il y a crème à visage. Et ça, soigner net na film, mais na compte ya solo. Merci.